Dans la présentation, Martin sera bel et bien mon invité d'aujourd'hui, mon confrère, sur Cobapus Télévision. Je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner vraiment massivement sur Cobapus Télévision. Avant de vous annoncer le sujet de cette émission, je dis d'abord big salutations et remerciements à Gouardi, derrière la caméra, le king de la réalisation. Merci à son savoir-faire ici et à sa disponibilité. Mon coordonnateur Lady Limbe, merci à toi par rapport au savoir-faire, à la coordination géniale par rapport à cette chaîne. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande plutôt de rejoindre la grande famille de Cobapus Télévision. Le cas des Dingo Motonangenge, c'est le sujet de cette émission. Nous allons débattre sur ça. Suivez cette émission jusqu'à la fin et surtout vos commentaires. Nous les attendons. On fait que nous puissions améliorer le travail. Ne pas prendre beaucoup de temps. Je dis bonjour à mon invité qui est bel et bien Martin. Bonjour Martin. Oui, bonjour, ça va très bien. Très 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 bien. Nangolo Tata. Voilà. Déjà, oui, une nouvelle, il y a Edingo Motonangenge. Edingwe asali ba rôle moko ya makasi na mboka. Wana mutako boya ngwazate, même si mwana ya 5 ans ayebaka déjà Edingwe Motonangenge, Edingwe aliaka michopo, Edingwe, donc ceci cela na ba tendance nyonso quoi. Donc ba bon souvenir na ezali kaka na moi quelques saisons où abandaka ko bunda ba combat na ye to bandaka ko tala to sepela. Mais oui, toi africain, toi bantou, tu gardes toujours un mauvais souvenir et bateau basé sur sauter. Un mauvais souvenir et dingo. Il y a les sorties dans le match. Vous avez un mauvais souvenir n'était. Bah mauvais souvenir vraiment té, mais baza bateau ba bomi jeunesse, ba bomaka jeunesse ya catch. Et par rapport ya fondation na bango ni ba bandaka musala bakenda bien té. Na Congo, moi je pense que les seules choses ou les seuls sports on a koloba et on a imaka ponanga, eza boxe, ezali judo, ou vraiment na imaka mingi, et même si ba karaté oui, mais catch na biso non. On vend de la volonté jaune, tu sais l'analyse wana. Tu y biso nyonso oza sans ignorer na mbora na biso comment moi tendance moi vague wana ceux qui mutu lelo o ayebana ki sozo bela ko yokusenga ba aide. Kusinga ba aide nyonso. Yo par rapport ya vague wana yo mona monde ngeni. Oui, par rapport ya vague wana ezanango na koloba ezanango mabete. Ezama bete parce que l'état pe aboya kapeti na kosunga, même si ba politicien pe baboya kapeti parce que ba miyebi ke ba droit d'auteur ya batouana ba joa kangote. Ba droit d'auteur na bon, donc il y a personne à toucher à ba droit d'auteur na ye. C'est pour cela on monaka ceux qui ba komi na ba niveau wana déjà na ba moment ya souka peut-être né na koloba a beli grave a monique au secours ezate lemsu o ya koitaki ezaki muki par rapport au ya bimisi déjà na batan o azaki déjà maladie eleki déjà belé peut consommer nyonso mbongo ezate, c'est tout à fait normal. Na point on a ceux qui l'état ko kanisaka pona makama ba droit d'auteur, il y a ba musicien, il y a ba sportif, il y a ba nani, il y a presque il y a bango nyonso et vous allez bien et resunga bango même na ma maladie na bango na baliwa na bango et ko aider bango, mais ceux qui zakaka ke boina boy ba bando simeka o bango ba mona. Est-ce que les lobbies allaient tout le péter mais gestion il y a ba star na biso là bazar na top et succès ils a plus bassi plus masanga plus le ni yango là ba koma na soka moi bon mais nous avons soutien on ba ko les têtes on tous on na redi à bisi dans mon jeu qui ba ko bomba est-ce que ça rappelle dit nangote et na ko lo ba ke la plupart des musiciens et mingi bazara na système même à cause de fakar tambola nango si à cause de fakar na ton wa ebi ke non
naza na makambo moko boye kuksi nyonso akosala yango pendant la journée ou 2 jours à déficar mais mbongo ya kobomba akobomba te po abando se sentir pona kutana na bato ya minene oyo na yo kaka il faut nakende kaka na bastaff oyo mpe bango bafandaka et déjà na bastaff oyo bango bafandaka peut-être akokende oluka okota boîte moko boye na boîte wana peut-être fa luka somba champagne ya $200 aluka somba champagne ya $150 champagne même aussi à $300 soit na mbongo wana te akokopousa na to kokoma bakote wana te. Donc il faut luka sala be fort à se sacrifier pour que asalaka ba ambiance ya kopousa na ka tout près ya batu o ya yoka batu ba boire wana ba soit des abakingani wana donc ayebi ke soit akena ndako ba okutana te ayebi na boîte nde ba okutana nde yango le sauf que ba les grands mais ba petit ba nani donc bazalaka ndenge wala donc TV ka mute ko sana ngo biso. Parce que le problème bien là on te dit ça on sala na yi phase la très bien rémunéré pour le binango komate artiste en danger boy faut monter ça très bien rémunéré ils ont mon monter. Mais tout à fait normal. Bako lo bape lelo ba ofuta na bango yo. Mais ceux qui ont bombarder. Tous aura ndeti exemple ya o nani Lobeso. Yango ana pele ngina loba. Lobeso beti musique akeba poto. Ba aller retour na ba wera beti pe ba Zenith beti pe ba Olympia keya zongi. Et comment qui un moment Lobeso a sur le côté. Mais Lobeso soka lo na TV mutu nyonso yebi ke Lobeso a patron. Ana lupangu ana bakara. Kasi ona zolo non toko lo bate faute ya wera. Toko tapena na mozimba faute ya wera te mais toko lo bate faute ya wera. Pourtant yo ye oyaki makolongulu. Ba pesho li papa lobi ba baxio ketch. Lobi ba sum ba baxio passeport, lobi ba futi billet, lobi mati avion. Na mbongo na yo te au komi au sali musala na yo comme il faut li foot na yo oyo zui il faut y ba nini ya kuluka ko s'organiser pour que oye ba lobby ezampe mukolo kolianyo surtout te lobby pesa mukolo o na beti boy ezo simba te ay komaki o ba bloquer nga ba fungolanga nani a bloquer yo nana bloqué o sala banzembu to meka ba cri e simba te yo moko nanu na studio o comprendre que non elo na obeta o e ko simba te alo yesko ko sele no bat makambo bo fungola na place ba bloc papa nana o fungola nana bloka ki yo toujours à faire des play et qu'il sera pays vie il ba ke bolo ko kwazori azo kolo ba makambo je ki na kati ko senga mbongo na ide ki de 3 na monité les lopé wana eza kaka na solo to zobeta o par trop ba foto pe basali na bango madame affaire yambaje saka lela mambo 10 francs yo emisomo yambaje saka lela mambo ba 10 francs affaire ya Seden Play affaire j'ai ça que tu peux on a pesu mbote place azali et bazali comment je peux te dire ngana solo la na bango na ebisaka bango bo doser Bodoze koloba vérité eza ma bêté. Et toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Mais il faut qu'à koloba. Faut qu'à koloba Hitler sa kufa. Hitler sa kufa akenda na makambo na ye ya ye. Biso ba to tikali to loba. Eza ma bêté, l'essentiel biso no to la vérité. Na bolo ka keli wate. Na bolo ka keli wate omoni elo za le problème ezani vena biso monstre d'amour waze quoi à faire souffrir ba musicien na makasi ngana zo lo bango na ndinga mabete VP ko kangisa no ngate ko tinda no pete mais oui il faut na la clair ubangi bolo. Non, faut naza la claire, ça ko banga bolo côté mais faut naza la claire. Bolo ko zanzira na biso na kokota lelo pe na kobima.
so na koti na oh 2 ans oui na kondima 2 ans na nga pris na kobima kaka mais photo loba vérité de poème ezake nga na loba nazo loba te pona yana diembe la soki na nini mais botinda ba maître te ba menacer nga o nini te pardon nga kote wana pena mama bitumba na la raté voilà soki nde bo menacer biso no tokeka na parc za pe mabete mais est-ce que lo na loba boye vie na makambu ba seden ba loba ba jisaki ba loba na vie oyo ba musicien o bazana kati o bazo mener na ndenge to kutana na bango na ndenge to fanda na bango na ndenge to liaka na bango ya ko comprendre que mes frères bazo souffrir vous comprenez ya faut y bango que ba musicien ya tira pays vie bazo souffrir muta échappé te et loko na lo ba muta échappé te musicien ya tira pays vie o ya monika za na car ala kisa koya na kara pamba te yaka na mukanda kar totala ke mukanda oyo eza na kombo na yo mutu etela tekela yo kar est-ce que peut-être gouvernement zela pardon zela aussi ça no obum sa moi ni na loba donc eza ke ba set and play ba mener vie oyo singa ki ba mener na culture pays mais ba jui ba merci oyo peut-être ba pesa na bois bango pourtant ba bandaki ko yeba te Félix Oazio kaza déjà na kanda Félix Oazio quoi concert ya Maxi ndenge choix a boula déjà que ba pecho yo na ba dire na bango ba dire na bango ba influencer ba toi par rapport à ba dire na bango pour na ko échouer ce concert au monde parce que yé pas otala na kanda pour veti le loir na kanda c'est que yo mozoa le stade na lobby mais mon cher ami, tous à la quand même battu. On a quelque chose, on a peut-être évité peut-être ce que nous ça l'assemblée tout au banc à la vérité le quoi c'est d'une plaie à qui parquet y a un peu lobby que son a lobby boy y a un gars lobby te ve matira beta simbate matira beta ngana zala na 4 to kota ofele batu bakota gratuit ba kabula ba billet li banda mais batu bazate ou ba kozwa ba billet bakota na martyr y avait bah commis même pas à 300 personnes pas cause ata kutu cause ya échec wana te mon de poème zanine ba lo barape mutoki ya muntu e gangaka c'est ça au monde ngana o servi yo na o sali lo musala o ezo peso mbongo mais yo récompense na yo pananga ezate. Parce que tant on a m'a déjà na samu tema en tout moment je pleure et que il faut sauter au moins il veut que tu lancé un album wapion c'est le terrain album wapion album ezate ezo yo kanati attendre moment que yo kanati générique et beti yazaki mo konza ba générique mo konza ba danse na minute to ki générique nini cri nini o e cartonné danse nini o e cartonné. Est-ce que le gouvernement a mis sur la disponibilité aux assurance vie pour la mission par exemple Eding Bongo à Nekobunda moi assurance santé moi après carrière est-ce que le gouvernement va impliqué dans ma artiste ministre de la culture et sport bilo union so na ba ko s'impliquer pour l'avenir ya victoire ya bato bazo défendre rapport na biso libana boka na lingi to fanda beaucoup plus cité pas ba politicien ou pas ba konzamboka et parce que ba konzi ba yebi ndeni bango ba okamba ba mission pe ba yebi comment ba marcher tant ba kenda ba poto ba kenda na mbonga ba konzi te tant ba kenda ba poto ba kenda na mbonga ba konzi te ceux qui sana ba o ba kenda na mbonga ba konzi bazamuki tant ba somba ba parler ba somba pe na ba mbonga gouvernement te ba miyebi ba place ba zulaka. Ce n'est pas dit ce cas a eu problème ba yeko zonga te omoni na mboka na biso Congo soki lelo ngana yo ningi to fandi to bandi ko beta beaucoup plus c'était na likambo tali kaka ba musicien il faut gouvernement a joa kaka part ya responsabilité na ipona ba musicien biso ba journaliste to bando kufalo ba mboa biso za part au monde que biso en partie
Pour tant que beaucoup plus aux autres là de part il y a des musiciens. Ministère de la communication et médias. Je suis par na biso d'accord. Biso peut te souffrir. Dans le quoi to loba ngote c'est que biso ça bien. Biso peut te souffrir. To fay na ngana yo na Kinshasa banda soki anenine soki banda ba nenine o to bota mangana yo na mboka Congo. OK poto combien de fois? Na ke poto combien de fois? Mais musicien bota mi lobby tout n'est à ke poto combien de fois? États-Unis combien de fois? Non, faut comprendre que non biso to sala ka musala ya makasi ya kolobelela ba musicien et bata théâtre donc presque bata domaine ya art nyonso toujours soit temps ya kolobela ya ko parler sur bango mais récompense na biso et envers bango gouvernement il faut gérer mais les affaires où ils alaka moi na moi na kipe ayo. Oh, papa. Omoni ba musicien baza mukie. Pas ça ba musicien ça passe à Congo nyonso te. Congo za na ba problème au est kunezo yinda. Du jour au jour, est zo yinda. Solution on a pesa mite. Nzala na mboka. Nyonso nzala. Nane sale. Solution on a pesa mite. Pour un transport, surtout si on eu toko kemba on a arrêté de bisi à poto de transport. Solution on a est-ce que c'est basui? Problème, il y a ba kam susu Italie, il y a banzela, il y a bilanga, il y a kuluna, il y a nan songolo pakala. Ba problème on a nyo surtout solution on a bazang ba gouvernement ça n'a pas nan. Il y a bango il faut ba sala. Donc on a ligne to kota na mozindo na te to zala nan entre nous. Nenge to koma na po biso to koma ba master ba musicien ba koma ba master na biso po so to swani ba kenda ba fundi biso to ke parquet to ke pe makala. Merci beaucoup mon frère Martin par rapport à Parnayo binope vous allez pour landa biso boloba bokanisi par rapport à situation il y a artistes et musiciens il y a ba catcheurs il y a ba footballeurs pour to yebia on oublie les santos pas les kaki ba lela qui na santé na et pourtant ça la monene pour na mboka oyo to yebi ndaye conditionné là il y a des légendes il y a foot congolais et africain par conditionné il y a pour faire la gouvernement soit par na biso pe ba ou to soit par na biso to yeba bomba ulia kakate to yeba pe kocha pour épargner quelque part pour na avenir na biso. Là nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci à vous tous d'avoir choisi cette émission Buzz avec DM. Je dis merci à toi Martin. En tout cas, merci à toi, mon cher, à moi. Nengo pense à Kananga vraiment, et surtout. Donc, na comprendra que tout là, la cambe, tout mon côté, mais tout ça, tout place, mon côté. Merci beaucoup. Ok, donc, le numéro, il y a contact, nanga. Je pense que tout le monde, boye, bien, go, ba, abonné, na biso, ya koba plus, na ba, o, balanda, be, mission, nanga, mingi, to, lobele, la, yango, le numéro, nanga, 00243 89 350 98 97 na spécie bambote vraiment bino boyebika ba yanga ya poa quoi hein Fabrice Ngoma depuis États-Unis hein papa na apprécié et papa na yoyebika papa ya bani belé pour misusu bazoya et merci aussi à mon cher ami au balobi de tous les temps hein Jojo Salazaku. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je dis merci à Gloire derrière la caméra par rapport à sa disponibilité, son savoir-faire. À une prochaine émission, restez scotchés et surtout abonnez-vous massivement. Vos commentaires, nous les attendons afin que nous puissions améliorer le travail. Bye. C'était Damien Sengo, le cardinal de la presse, dans cette émission.